Basolo la vérité. TikTok mais na lingango penate. Na lingango penate parce que na baraté sur TikTok est synonyme ka ya sima. Oh. Kuna so mutaza liboso fa balugaka na sima. Ah. Na bité ba ser na biso lelo so ekoma nini. Kuna banana kota ata mutaza liboso fa balugaka na sima. Oh. Ah. Siko na mona nanga elo a danger ozona kati te po banana banda kokota. Yeah. Kobuka na to moni. Photo loba. Faire recherche de poule. Na ko comprendre siko ki bato babanga gai. Bato babanga ko bi balinga gai te. Te babanga ki. Donc yo sota 12. Yo 12 ezo te. Oyebi ke lobeso yebi singa 20 na bosa kombo ya atuna nani généreuse. Yo komoni ya nani? Na kata ndule généreuse de ces 2 ans na maison mais. Non mais parole du gouvernement parce que na ba réunion ti bakendaka kuna. Tant bakendaki ko solola pas président ya Angola. Biso tozalaki makamba solo kuna biso banduliste toyebi te. Tant Macron yaki biso tozalaki te. Alors ezande nga naza prépe pona bunda pona ekolo mais gouvernement na biso ayebisa biso droit bi que biso photo bunda na ba Rwandais parce que nga pona nga tolongola na kombo soki photo to na guerre na ba Rwandais tolongola M23 alors tolongola kombo na to chama mo direct photo za direct moni na bi ko poser question oyo pona inosbi voilà na mona batu ne bazo critiquer ape na torte makambo lobby moni toko banda ko yemba ça fait combien de temps auto banda ko yemba pour guerre ici là. Vous comprenez? Est-ce que le tilelo toke non bien? Est-ce que le gouvernement na biso nanu a prononcé guerre directe na ba Rwandais? Nous on a soyi lelo cop mo pe na Rwanda concert mo na Rwanda depuis ko gebeta. Na Rwanda. Na Rwanda pe na ndule mo da Sacha bato 50 000. Ba biye wala na posa dépli qu'il faut ya ko na orchestre na ye. Bon, on a une tension, ça. Vous comprenez? Bon, finga tongo midi pota mutema. Moi, nga so na pena na place à faire recherche de poules. La somba de munduki. Na tira pena batu. Oh, mon qui est prison. Oui, na kepeta la sa mutema. Aza pena mutema ponga na ngana kokoka mamba bongo ti. Sadi na ko bimelo na kataka na becho babal. Il faut basala tout ba soda na biso ba mapinga na biso ba vaillant soda na biso bazwaka mbongo qu'il faut total na ba réseaux sociaux ne ba mbila na biso ba lelaka vraiment ba comment ça na ba TikTok ba sala na ba TikTok et non tala to avancer tout ça na ba munition te soda zo la munition mais député fandi na parlement azol zo mbongo ebele ba longola bango ta ba salaire on ba pesa ba mbila na biso soki na vie na biso dié la coste azobeta normal. Il y a un concert à jour. Mais ce qu'on sait, on peut nuire Mouninga. Wanande et aux alamoi faux. Donc, quand il y a un yebi pourquoi zo betandu le wana. Ngana ba mise belete na tonga ra jomo mulai na tonga ke fort pour pas tonga nga trop. Voilà. Donc tina émission na roboya ye, tina sima caméra pe na roboye. So ba yu me belendo mona wana. On so moni na caméra. Viens à un tel ou un tel. Voilà, maintenant viens à un. Mais ton caméra qui kolonga. Radio kata batu. Parce qu'on a les seuls oyo. Ceux qui na tongi na sima ya caméra. Na ko tongo pe liboso caméra. Les tongo ya na auto tonga joana ya pembe wana. Auto tongera. Joa pembe na les boga. Te jomo ya pemba loba makambu nanga. Ouais, mais avec tous les respects, finalement, roga, bino tout, et puis, on a évité que ça la musique a bien. On a évité que, au moins, il y a faux débat. Ozaki ex-ministère Jeff Ifongi. Oui. On a vu une chose à la côté moment Mobutu. Mais on a des tours na répétition parce que Coco Bar na biso. Donc biso na famille ba Coco. Tandis na maman Mobutu. Ce que tu as dans que il y a trop chez biso na palais. Basolo la vérité. Na lien na ba mbisi. Na ba restaurant belé.
na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosape na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoiffeIcoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Bienvenue fidèle internaute, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance au Bopessabiso, merci de bon d'habitude c'est net pour moi à travers notre chaîne YouTube sur la vérité, merci beaucoup d'habitude en Congo à travers la chaîne partenaire au travers de la Centrale Télévision, Téléplis, merci na bandeko tout, oyo ba s'abonner à la chaîne YouTube d'habitude sur la vérité et puis bandeko no ba s'abonner s'il vous plaît, bo s'abonner à la chaîne YouTube oyo et la Rabino vérité en face comme d'habitude. Le lot on a banda ya fauteuil jaune parce que tu es le artiste na déplique pomba ya nyonso azana kati ya préparation azana kati ya cuisine azolambela biso ba rumba j'ai eu ma chance il y aura quelques chansons na kati ya studio je vous assure beaucoup ka ba rumba beaucoup ka ba mélodie est bien à travers Marcy Single oiseau c'est la biso tu es tout mais ko décortiquer et aux ana combien de titres. Pourquoi Marcy Single baninga ba osala ba album tomiko soni makambo ebele tozane na studio à Paris plus dynastie lambamaka plus ba album ebele minene lambama plus ba projet ya minene salama na entrée nango to leur sabino ba image à travers aussi de la République na Koumassé au monde ba artiste ebele pe à monde bazo ba disque d'or à travers studio munene wenge enregistré ba dynastie salama pe plus tozana depuis que Pomba Niès que je dis bonjour, bonsoir depuis. Ouais, bonjour Migui. Bonne santé. Ouais, très bien, très bien. Ozo bossé trop, tiki ndire souki. Ouais, donc motara lelo nana ma papa. Simple donc pour na autant on a studio faut vraiment les rois. Et puis tu montes ban cheve tira libo c'est méchant boulot. Et puis au monde en a été. Là toujours depuis ça na monde en a été. Nga batwa na mondo na mondo voilà c'est créé na ils ont principe kaka bien ils ont principe moni so za pe na trop de mélange au kota na ba makamo pe ya tina te mais tous en abiso na ba frère na to beta na so ba bale voilà nga na so ngokuta nga lisano ya kopo ozwa ngati mais lisano ndembo wana naza voilà au réalité il fallait beta no ka bale on dirait na beta bale pour musique yo biloba le bilegi mingi de l'autre profiter le quoi la chancelle Mbappé meilleur joueur en la Ligue 1 donc tala vaka lokungo ya mboka na biso ye wana mutazo mema pena drapeau na biso pema ye wana et puis on va congolais ba makasi kaka na ba bifinga finga ifunde ba chape na misu ba jogo na biso tokumisaka ye plus monelo mo esalenga mpasi natalaki Vinicius
ndenge ba propos racisme ou ba portaki envers ye mais les mêmes propos basalaki yango mpe Chancel Memba mais namonaki Congo etelemaki te mais normalement ndenge jomo bafinga ye Chancel ya Paris boy fallait ba congolais ba fingo ba finga la bato wana fallait ba laksa moko wana pe pas Chancel Memba azo méritant tala ya Vinicius na président de la République na bango alobeleli yango mais biso zo mona Chancel azo sala ba exploit ya danger mais azui pe mafinga ya ba propos racisme mais Congo nie mais toi makasi na kofinga na biso aza moto fo Congo fait tombola likolo makasi parce que yem dazo mema drapeau na biso musika bandenga bali. Voilà. Pourquoi Maxi Single? Ouais, na che Maxi Single parce que omoni ko sala banzembo ebele selon na mo juge moi bien té parce que omona mutako sala ba 30 nzembo mais batu ba ebia ta moko te lelo pena idéologie comme okende bon sali 60 nzembo ba mutaye ebia ta moko te. Ah ouais. Il y a onze par une raison sélection Maxi Single. Vous sala ndambo omoni batu ba ozo moi temps ya ko comprendre marambo sala. Ah voilà. Vous en avez raison parce que les gens qui ont dit que vous avez titre de beauté. Si vous avez dit que vous avez un challenge, vous landa batu, un challenge qui m'a dans Bouzoba. Mais ils ont une stratégie de promotion. Ils ont la promotion. Il faut ça. Vous comprenez? So moni komi ya forcer bongo donc bon réduire ba nombre ba nzembo et ça no bien. Vous en avez combien de titres aux Olympiques? Ah tous on a 6 titres. Ah bon 6 titres. 6 personnes. Oui, il y aura 6 personnes. Ouais. La solo. Donc ba tumso azonga ba la na bon. Te ba zonga na bango nango. Ngana lingi na sa carrière qui na za na lokoso mbongo. Et belo mona bango ba 30 nzembo wana eza pa match brique. Ba lokoso. Mais tu as sous musique à carrière, tu 30 nzembo. Obiye, Joma Oto Yembe la batu banzembo, na yana Joma la téléphone, Joma leli mabe. Nzembo sans suite ata non na bango yebi honte. Alors tu koya na ba mitambo wana te quoi. Ouais. Donc si tu te rends dans un générique na 4. Ouais, na générique c'est le roi 7. Et c'est le roi 7. C'est le roi 7. So tout comme biso après Bolo aussi. Bolo otiki biso na bar mora di Kolo. Bolo c'est bêta et Betty n'habité après Bolozi et ça va les même bateau na bon travailler Bolozi ba animateur na si bien modifier bobo tozani na mikilia ka bon bato aboaki to changer te ka bon boki Bolozi et bon boka Bolozi bon so tout les années to bogo soin ah c'est pas soin ah ouais je n'ai pas moko il m'a pas interprété dans 4 boutiques à Bombassa. Toujours. Ah ouais. Toujours. Maxi Single a 6 titres au Yembi Banane. Tu n'as pas faut tu vas zéla. Na yembi presque un peu comme master na mais bazela va découvrir. Découvrir. Mais tu as un titre quand même, tu quand tu as un titre banzembo, tu as un titre nini, titre nini. En tout cas ba titre mais to bomba ba tu ba yo mais bah moi quelques extraits mais bah titre tout bomba pour nini ba réseaux anini ba réseaux anini ka stratégie bah tu vas découvrir puis bah bilo mususu on dirait beaucoup trop réservé hein, mais quand les arabes étaient quand les arabes par rapport à les rois de la forêt ils qui ont ça album boy comme album yangoyo ba titre ezala oyo to kanga ba comme ba titre na moto ndire bo bino na bino bozo bunda na petro tout ba kanga ya kanga ah mba mo tongo ebima ouais. Producteur Izanan. En tout cas, pour le moment, producteur Izanan, nous avons une stratégie dans le salé. Ah, il y a un poteau qui a sonné au signé place mode. Non, tu as un combo de trafic. La sonné musique, tout le monde a bon trafic. Ah. Tika to fan dans la biso. Biso yebi ba sonyo na so signer on siko combien? Ah. Sonyo ba
Elle a le côté. Et bien, ça va congolais en fait. Ils ont le côté. Ils ont changé non. Bah signer kuna tout le monde a wango. Bah oui, mais to beta nega ndule. Moni son ndule za nango bien et au memo musika. Et memo musika. Différence ni auto zona. Déjà comme album to ko il y a EP, il y a Marcy single. Ah réponse. Différence ni to zona réponse par rapport à l'album au sala. Différence. La mélodie na qualité de souci ya banzembo. Et puis tout ça na mikili au moins que confort eza mususu. Moni da studio mo lobby que studio à Gaillard banine. Et logo bando senga déplique yango. Moi ba studio danger moni to travail trop na kin. Mais cette fois-ci moni que awa pena ça va quoi. Ah ouais. Mais par rapport à l'album peu autobima Dikapa Boraki, Fabrica Zaboraki, Venabiso Mukulpa Boraki album les Rambo pa Boraki, Bina Fila Otoboka. Quand même on supe temps ya royoka ba master pour ba pende ni yo sala wa ya. Si na ouais. L'album tu bimi na OK hein. Tu nyonso pene bimi ponga ngamna na yoga. Som ta bimi c'est l'on funa yoka na tala quand même qualité à musala. Bon mususu ozui, mususu potiki. Voilà. Mais l'album n'est pas trop inspiré dans l'album on a tangelo. Ou inspiré vraiment. Mon inspiration est Zolozina et la plus en cachette. Parce que na ko loba boye les épées batu mususu. Mabe menga mona yebi place ni na épuisé côté ni na moni ah mayelo est bien. Mais félicitations à batutu ba bimisi. Batutu pe na ba bimisi c'est bon. Moto amtape c'est le meilleur de lui. Voilà. Mais si vous osez la réponse, déjà pourquoi réponse? Pourquoi réponse? Parce que moni réplique, va te belé va poser. Ba questionner là ba matumbo li ba tubaye na. Ya on tobi réponse. Moi si on t'a bengo na téléphone, faut yamba yo répondre. Parce qu'on a une idéologie wana. On a tika relo et legati. Ya on moni zoologie na topé ces réponse. On nyo sa poser qui question miga ou réponse. Bambokela na kata ya bambokela kuti kozala te pona oza direct na bato na bambokela ezate nga soko lobi na oloba na yo bambokela ezala te na kati ya réponse même caché toujours il y a des plics bien to découvrir des plics musu na kati ya masisi découvrir quand même caché o kana zala nango o kana zala nango mais ba komona touche mususu ba mona mina touche mususu ya manga mususu. Batu pena bazela po mikolo tolo ba makamba oyebisa molonga nyeza. Makambo pena oyebisa mama eza. Batu ba yembala ba be banzembo me makamba oyebisa mama eza. Migendo oza bozabna na mamba oyebisa mère. Faut mino oyebise ko ngana beta musique à chambre. Ya musique ya chambre faut fana na mère na kati ya chambre bando oyebisa ye makambo. Oh na beto ya musique à salon te. Il y a une musique à chambre, il faut voir la mère dans la chambre. Ou bien, il y a des paroles on a joué, mais on a trouvé, il y a des maman, Lisa. Bah, album, Marcy single, et ça va nzembo au salon na poto, to sombi na poto, tu es banzembo ou t'as nango depuis Afrique? Non, banzembo on a dit ah bah il y a des kin et koto. Ah, au sombi na kin. Suspect na yaki nango. C'est le seul artiste où il y a des paroliers. Par rapport à mon artiste belé bayaka bazo dénigrer ba parolier mon artiste afani na na plateau azo ba yona nzembo nanga bato lokuta to père ba chant il faut pesa un peu valeur pas ba parolier ba pesa biso pe ba nzembo faut to pesa ba valeur parce que ba au moni lelo lokuta le kinde moi trop normalement bato ba ça différence té biso to ba chantre nzamba pesinga don ya koyemba ma pesinga don ya parole té. On comprend ce que ils ont battu à pesa bango do ya parole donc yé pas oyemba lo wangati yé fa pesa nga na yemba yango so la ni même ba Céline Dion o mona ke ba ne ko komele banzemo o Taliba Jackson ba no komele bango banzemo mais biso na gisasa tellement ma pekele ki likolo o komi ko nié na nzembo obi pena ke nzembo teza Joana mutapesa inga mais oyeka ko nié voilà et ça là c'est bon point. Et ça, excès des ailes. Donc, mon aïe, soit le biba pesa un nzembo et sopa, c'est le bango. Nous avons taureau. Voilà. Na kata réponse pas featuring ça. Non, pas featuring ça. Tatu la ngamo. Yo moro.
Ba master pe baza koto ya kina bango. Si ba vocal. Ba cha vocal. Ba vocal. Kiriko to beta mbunda déjà utakena kene pray. Kiriko. Bango nyonso bazo grand complet ba master to. Yana moto mota tiki musika. Migena instaura Zolozina te. Zolozina comme bon fort tika ba. Banduliste libre. Makambo ba cache ici là. Yum tu non. Ongaite. Cache vide. Oui, rapport kanga binoté on dirait. Ventone, si, akanga bisoté parce qu'il y a qui tout ça un choix artiste. Voilà. Mais batu ba okanis biso to na poto, batu ba na kin, ba master ba sala ba analyse, ba journaliste ba master musu ba ebité pour na ba komate. Pour na batu niro zonga soukinité. Ni ko bisa na batu ba to biso siko na kin to le ka bien, to tra na centrale télévision, to tra na télé plus puis YouTube na biso za tina Congo batala biso. Parce que eza pour na ba fanatique ndena ko loba. Pour ba fanatique beaucoup plus. Parce que eza pour na ba toro wana. On expliquer ba oni. Baza ba nani ponga na pesa ba explication. Donc yo maman fani na te vazo loba ni mambo déplique aza nani ponga na expliquer. O balinga déplique boye ba ke na natif ya Kinshasa. So na vide musala na ozonga kin. Mais na ko fanda te toro mo alobi na zui mampala ya oya koloba na TV pour na répondre été. Ba ozwa bango tout ba ozwa ba réponse na ba ona kisasa awati. L'album ba réponse été na Marcy single. Au moins des réponses ils ont moins de temps. Après na loba sauter. Réponse ils ont moins de temps. Réponse yamna ke to ko répondre mutu na question poser. Na tala na ba YouTube na mona ba tutunde ba lobaka. Mais boye ba ke naza ko encaisser. Mais jour penga na pena ko sanza. Ah bo tenir nga rigueur tiens. Pourtant depuis que le banum na ba page la mukaka. Mais mutu na mona mutu soit provoquer nga ba page la mukaka. Mais nga un simple li lobaga so na lobby et yindi. État qui artiste. Déplique. Système wana oyo et comment lelo musicien quel que soit grandeur na ye en équipe batu na ye o ba ko fingeli ba musicien mususu. Yo pendant notre monde tout ça dit clic mon akin parce qu'on a une capacité au salango voilà poto mon arambongo cause be ba jeune mo au foot ba là ba fingela ko pena be batu pena ba musicien mususu pe mais yo non tout monde yangote système moi les arranger musique na biso était que musicien les autres musique fort système moi les autres mandule les autres mandule et puis non ebisa ba artiste wana il faut ba ke batu wana ti ba finga ya pona ba intérêt na ba on ba ya ba mikili moi ba masa wana ba ne bazana ti bazo fingele lo batu wana te yo ka sa ba lingio te ya bi ke soka fingi yo meme poto ti basana ambition na bango eza ba yawo isa nango te ke ba lingi artiste wana pour ça bango ba koma tanga koma a changer na epi et puis ba artiste oyo basala mama bon ce sont des you mambo non na monati Zoma mna mutaza yuma parce que oza ko se servir makamba ya na balobaka eza bangote eza artiste apesi message ali bokende bosa nini bokende goloba eza la cadre promotion tende non quelle promotion est-ce que promotion za kofinga promotion za kofinga te promotion za beaucoup mis artiste ya bino ndenge fo beaucoup mis ai mais promotion za te ke oye na télé ou bando finga bato non le bon Melbisoni, combien de titres tu as regardé les gens? Bon générique. Niveau de la papa son. Rumbo déjà au Toyoka, ils ont un titre. Non, titre non to bombi. Moi Mbelina quand même Toyoba. Bon Mbelina Andy Mackenzie. Andy Mackenzie. Andy Mackenzie. Voilà. Toko yo quand on extrait pour. Et donc pendant tu es là qui en haut. Merci de m'avoir tout bota la biso, merci na. Mackenzie fumola biso. Mackenzie fumola biso pour te rendre compte que bonheur na yeza na maboko na ngawa. Siège na ngoyeza na motema na ngai. Nalingaka yo comme t'as jamais aimé. Nalakaka yo nasuka na yo. Lolenge affection na pesa na yo be.
nanuna pesa yango te ya ye chérie andikolimanga na yo ezanga defo dans la même temps vivre éternellement makenza kotanga meski totonanga nyonso ya maya yo oyoyoyoyo novenga bebe me transporte baye novenga namu evivenga ye exclusivita motema nanga exclusivita motema nanga Makete fumola miso pour te rendre compte que bonheur na yo eza na maboko na ngawa siège nango yeza na motema na ngai nalingaka yo komota jamais aimé nga nakrakaka yo nasuka na yo lolenge ya affection napesa na yo pe nanuna pesa yango te ya ye chérie andikolimanga na yo ezanga defo dans la même temps vivre éternellement makenza kotanga meski. Bravo. Merci. Déjà félicitations. La mélodie, on dirait, et rappelé la maison mère. Ouais. Et rappelé la mébélé, mawa. Makambo sa mère eza. Boulesko lolenge affection na pesa na osko obi olobi sasko nzele noge bébé osuki soka be boule nakata nzimo makenzi nakata nzimo makenzi histoire eza nini olingo loba nini olobi nini nakata nzimo mwana awa eza pena mwasi azolobela mobali na ndenge bavivaka ndenge bazalelaka ke baovivre éternellement quoi ndenge baozala pena éternellement somo moto alingi sobenga moningani bebe tasoisika be mige zonga soko pale benga pena mère be yo moko comprendre yango tobi makambo oyebisa mameza be Mackenzie jeune à Paris ouais plupart bato yembi bato Afrique pe baza bato Angola si bon c'est-à-dire ça y a raté et puis to kati pe côté ngambo ya Brazzaville Mireille Bibousi ah ouais on yembi VCR oh ah comment il moyen kuta koloba kutu trop ezate bato bazelaka musique bazelaka musique tango ebima nde baoyoka mais siko nde ezobima boye ezobima nango kaka 7 titres toloba na générique ozo se préparer ndenge nini pour la promotion parce que lelo ezobima biso ba mélodie bien boye au mona et au commenter parce que promotion bon promotion ça qui bien te au calculer non bien te faut bimisa c'est en tout cas to calculer pena bien avant to bimisa déjà première stratégie na monique to réduire nan que musique ezala trop ebele ba rumbe ezala trop ebele to réduire non pour ça moke pour ba pas joa temps et comprendre yana nzembo mona embeli Carole la gabonaise donc bato baba joa ka ta ya oyoka yana nzembo mususu ezana to sekusifier na biso madilo mona kendaki liboso pa King Kester et Menea cette fois-ci ce qu'on a madilo mais bato bakoyoka ba intonation montante babilo na ndolo bakala po ya mo bato babonga mwa diminga na pimbwaka et puis na pimbwaka na charme bato bakoyoka bato fa bazela pena et de les la première entrée to bandi studio mais faut to jouer na temps ya ko arranger pena bien bato bakoyoka musique voilà bato bakoyoka musique qui to assure avant to kabona to yoka générique mais tout me ko sura puis moi ba actualité ezolika na ba internet na biso ozaki ex ministère GF Ifongi ngai te wana la vie na ngato bana chose ba kota moment mobutu mais ba beta ande tour na répétition na parce que Coco Bar na biso donc biso na famille ba Coco tonoza na mama mobutu ce que ton ando ke ndo ya trop chez biso na palais il y a ndo ya pana bino GF ndo ya chez biso na palais biso pe to ando ke en fait oyebana ki vraiment quoi voilà donc que nota la musique nenga bando beta na mouvement ne wa salaki
Ah, mais j'ai appuyé pour que pasteur au cours de ma caméra. Non, nalanda un jour mon boy, bon, on est betika li solo na profiter na nalanda un jour mon boy. Alors bi que non te fille mon ga benga na téléphone ce qui ngana ke no simbisi ba kisi ba makambu tutu la. Mais na boy rande ko lobeli lango parce que na mona na ngoza eza important. Nathalie na ocho tali alors bi nanga to yimba nzembo nzambe. En fait, yo za yimisi na ye. Toza de azolela. Toi de bato nzambe. Monde toza boy. Toza de bato nzambe. Ko constater so okenda l'église chaque jour nde balobi oko hériter royaume de chi. Non. Nzamba na façon moni la makambu na ye. Omoni chemin o nzamba zo lekisa biso ye mo ayebi pourquoi toza amiki. Elo batebele ba bossa na c'est pas que so zo kende tozo yemba combien de pasteurs bakaimba o mitakala. Balobi la komba nani. Ya nzambe te. Bango te bato ba sala ba système na ba petia bato. Ko kasate que so zo baka nzambe. En tout cas na ko en vouloir y était bon. Mutamutaza libre ya koloba o ya lingia. Voilà. Voilà. Mais Pomba, le lot qui na mail na après émission yo. Au moni message il y a invitation parfois à roga batindelio. Aux ala comme invité na concert le 24 na Braza. Quand la même moment posé invitation il y a les padres à faire rigola pour le 24 na stade des Martyrs. Invitation nini au kende pena au kende ko invitation nini au ko honorer pour présence bango tout baza congolais tous les deux Congo ils a Congo mon quoi en fait il faut pas qu'au Kabola mais soit invitation hier on préféré la charité bien ordonnée commence par soi-même voilà non bandano na Congo na biso. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas des padres. Ouais. Ouais, mais avec tous les respects, finalement roga bino tout boyebi, na naibite ka sala musique a bien. Naibi ke au moni ils a faux débat pour nanga. Il y a faux débat parce que ils a dérive. Nanga mo Congo Brazza batu basé belé. Nanga mo pe Congo Kinshasa tout ça pe belé. Donc ça sert à rien. Kuna concert et beta, il y a quoi mariage mo na Brazzaville, mariage mo pe na Kinshasa. Donc ezaka honneur ya musique ya Congo. Bah toi tu conseilles lango ba débat tous les deux concerts et on les gars très bien. Tous les deux concerts et on les gars. Ceux qui choisissent à des concerts mogo, aucun des affaires chair de poule. Et les padres. Voilà. Voilà. Mais bino yo on les gars na wingi ozo pétant. En fait ni nous reprocher na batunyo so ya wingi ba mission wingi à part ba vie. Mais bah vieux bien beaucoup ta na génération na bino même à ta génération na ba vieux beaucoup ta na wenge nini o fanda ka bo regretaka na bato ba beta na wenge et surtout mes hommes bon na tchara en général ka tchara en général ça bitonga tonga na wenge batonga fort bolinga la pour de vrai c'est comme ça wana pena yangwana pena kolinga na ya solo ezala rati kolingana pene ya solo ezati oso obetika mwa tour boye moto abomi yo soki nga naza le seul oyo soki natongi na nsima ya caméra nakotongo mpe liboso ya caméra nde ntongo boye wana ototonga jo wana ya pembe wana ototongea jo pembe na leboga te jo mwa ya pembe aloba makambo na nga comprends. Il y a salioni à toi. Autongi scopona ni. Au sali sumot. Poye patonga nga. So bango ba koka bongo te. Bomba nga na ba mise belete na tonga ka jomo mulai na tonga ke fort poye patonga nga trop. Voilà. Donc tina émission na boya ye, tina sima caméra pe na boye. So ba yu me belendo mona wana. On so moni na caméra. Viens à un tel ou un tel. Voilà, mais viens à un. Mettons la caméra qui kolonga. Radio kata batu. Et là, ils ont bon ma musique à commencer à kotonga. Moi, na jomo les gars, te va bi wana viens à nga. Na linga kaye banine. Mais na sima mu Congo, on passe sur l'avion. Voilà. Tant que mon dit la cause, ça même date na ferry. Salut on dit. Au taliba viona, bin bondo talabango, amour, na comme date à faire, on a fait juste date on a
Ça date, hein, plus de 1 an sur la bonne sanité. On a préparé l'événement dans les Gaulois. Mais comme on a peine, tout le monde a ban ya wingi, moko ya master ya faire, moko ya bato baliana faire, balatana faire, bamilana faire. Ça fait douleur qu'on dit ma msusu muninga na bino a échoué na guerre besoin nango ya concurrence entre quartier la vérité entre quartier latin na maison mère parce que fallait auto beta stade marché na sala qui plan carton. Tout le monde a cassé le bon, c'est normal à l'année mouta quartier latin t'es en coach à Libaya mais tout ce que là comme on n'a jamais brigade to mission au quartier latin to Gibson a tiré la falli Libaya journée. Au contraire tout le monde a rendu bato nyonso ya quartier latin bazalaki biloko moko pour soutenir fali na kati ya concert ba beta pe concert bato nyonso ya quartier latin mais affaire ole bata wenyango bozala uni pour soutenir mwana mai parce que soki faire kwei wenge pe ça na c'est kwei parce que bino tout bo dépend bo ka na kombo moko bo diembela mais le faire ngo aza combattu aza première jeune ya wenge ozo beta stade de marché après héritier bon après héritier le fagi babino nyonso bo tcha indi poids ba la coste bo sala ba vidéo bo tinda ba fanatique babino bo sala ba vidéo ba héritier ba tutu ba fabrigas ba ya tout bo soutenir moi na mai stade wana pe tonda parce que ça la ga neti yena fali et qui bien parce que héritier sala neti moi balance la moi makasi mais et comme ils sont combatifs ça c'est question là wana en fait wenge c'est quand on parle de wenge ba 12 ba esprit na bino ko bomana sauf on a moi sage ce qui a bien vu la chose d'hier la coste azobeta normal mais à concert à jour mais ce qu'on sait on peut nuire muninga wanande et aux alamoi faux donc katina ye mo yebi pourquoi azobeta ndule wana so azobeta ngo na normal yenda yebi mais so azobeta on peut pour nuire muninga yende ka muta yebi mais jour ngo toye bagaka nana la meilleur mige nangana yo toye bagaka jour ngo nana za est-ce que soit cholo mbongo beta le 24 na kino beta te na beta na te na beta te parce que moninga na événement ya monene bon pourquoi faut na yebeta bon certes Congo eza nango gaya yango tobi jour ana meilleur au monde na quoi mais toye parce qu'on a na ba fan ebele mais ce que ça ke bo cha ba concert moni bon na soba na bina lo baba déplique pour yembi na dynastie makambo bele te mais moni tango za vérité hein kobuka na to moni faut de loba faire recherche de poule là on comprend sur que bato babanga ko bi balinga kaite te babanga ki parce que sozo banga moto nde bando tindo oyi na et o che ba croque non voilà donc bato bele babanga kai bato babanga exploit wazolinga sala poani vous comprenez bofinga ki tongo midi pota mutema moninga so na pena na place à faire recherche de poule na somba de munduki na tira pena bato oh mon qui est prison oui na kepeta za mutema aza pena mutema ponga na kokoka mamba bongo ti sadi na go bimelo na kataka na becho babal aza mutema bato bafinga ke du jour au lendemain mais il faut attendre la nzambe na ye conseil na opc ka yango wana atalela nzambe na soki bena aza mena Jésus de nuance nzambe pata na kana jour wana olonga vous comprenez donc après ba makambo susu wana naza vraiment na ta ya opc bena ba vie na ngate pona ba concert mususu etikali yati voilà nous on a soki lelo cop mo pe na Rwanda concert mo na Rwanda depuis ko gebeta na Rwanda na Rwanda pe na ndule mo da Sacha bato 50 000 ba biye wala na posa déplique il faut ya ko na orchestre na ye bon na ndenge tension eza ya ninga République démocratique du Congo na Rwanda na ko résister mais là peine ngo tu as résisté ah non résister non bétate non bétate
Mais tant que vous avez attention, vous bien. Mais pourquoi pas merci single pour s'adresser à pour motiver petit peuple au bazo galérer en fait. Je vais poser une question pour Inosbi. Voilà, on a battu bazo critiquer. À peine à tort, makamba lobby. Moni toko banda ko yemba, ça fait combien de temps où tu banda ko yemba pour guérir ici là? Vous comprenez? Est-ce que le Tilelo, toke non bien? Est-ce que le gouvernement na biso nanu a prononcé guerre directe na ba Rwandais? Na habité son akosi que biso pena to mo pena barbani chef d'état-major ya armée a pena fandi afandi pa biso tonde tozabo toza na guerre na ba Rwandais. On attaque. Mais le gouvernement na biso non a prononcé guerre. Ce que vous avez pour ça biso banduliste tout ça. Aussi longtemps nanu ngala wakako les milices ceux qui les nani yango ti tous andemi bali. Congo il faut tous andemi bali. Ya koloba ke gouvernement loba mbala moko direct ke biso tous na guerre na ba Rwandais. Eza makamo politique oyo bo épargner banduliste ngana. Toyemba makambo est na ba ranson. Ça fait combien de temps toyemba ou ici la kakati. Donc biso tout ça n'a rien à voir na makambo wana. Ba question de ta ba Rwanda banini biso to yoka pasi po eza ba ndeko na biso nde bazo kufa mingi. Mais eza makambo faut tout nango porte-parole il y a gouvernement. Il y a pas question de tout na biso banduliste te faut ba tout na. Non mais parole il y a gouvernement parce que na ba réunion ti ba kendaka kuna. Tant ba kendaki ko solola pas président ya Angola. Biso tozalaki makamba solo kuna biso banduliste toyebi te. Tant Macron yaki biso tozalaki te. Alors ezande nga naza prépe pona bunda pona ekolo. Mais gouvernement na biso ayebisa biso droit que biso photo bunda na ba Rwandais. Parce que nga pona nga tolongola na kombo soki photo to na guerre na ba Rwandais tolongola M23 alors tolongola kombo na to chama mo direct photo za direct. Congo tolinga to ke droit obité. Toujours bomba na makambo moko o esa initi. La place to l'exata ko taquer inosbi photo taquer le gouvernement ba ebisa biso que on est prêt pour se battre. Faut tout ça direct parce que moni banda guerre et bandi. Est-ce que banda guerre et bandi biso na tokota Rwanda te? Nanu tokota Rwanda te. Et au salanga plaisir pe jour sous na fandi donc des milliers de morts na kati ya Rwanda. Ça me fait plaisir parce que biso tona ba milliers de morts. Pourquoi guerre ango et souka kaka pas na biso na tokota na kati te? Ceux qui n'ont aucun des sous plus loin, na fanda na TV, on dit ça fait mal. Na fanda na TV, par exemple, dans le côté politique, maintenant le bâtiment moi dit, mais on dit député national à qui qu'on a na parlement, à qui qu'on vote na loi ya mabala, il y a ça qu'on imposer ceux qui paient pesa ka libala il y a 3000 balles, il y a quelqu'un qui l'a vu makambo libala ya et qui t'a 500 T. Bo voter ndé loi moko par exemple pour na ko futa ba soda na biso bazala na salaire à likolo pour bazala pe na force wana ya kobunda ba mbongo wana basomba armement et loko no Congo fait ça la photo luka défense ya mboka photo luka no défense ya mboka na biso tant ba matcha salaire il y aura des jeunes moi des jeunes de ba colonel wana onyo so basala ba makama so aogi par exemple salaire eza na place akata mutu lichette faut bon l'accès que tala kutu Rwanda ne faut kate kutu bien matisa salaire soda soit comme soit à 1000 balles tous les jeunes on ba sani ba kota na armée il faut tout le défense na biso faut tout somba ba armée ya bien pour tout battre les colons na biso loka liboso na kati ya Congo na biso na moment pour tout le sécurité na biso to laisser ba soda na biso bien to renforcer ba munitions et puis to attaquer jusqu'au bout
eza makambo wana fo armée na biso totikaka koluka makambo ya ba musiciens les musiciens n'ont rien à voir na ba makambo eza gouvernement na biso pas capable ya oyebisa biso que automatiquement faut bunda na ba Rwandais parce que jusque là ngana mona discours monté que chef d'état-major afanda biki biso to bunda na banani voilà mais tant yo lobake ose de la discours wana pour bunda na ba Rwandais yo bingi so beta concert na Goma ba peso pe na mbongo production boya concert na Goma ko boya obeta na mboka na ku na Goma ba beso mtalo ba kya na auto yambe abi déplique ba pesa mbongo ya obeta boya obeta na Goma na yo mo na Goma bango kende bon na Rwanda okende situation sécuritaire ezaki bien te ezaki bien te bon na kende kuna obi ba beta ngane na kende oh situation sécuritaire eza bien ti ngane na ken ba beta ngo bi ya ata yo mo za po beta concert bo missile mo ko bimi wana elo baka ke wa ne comité bino mona makambutu bino fo ke place mona makambutu za nzambe ba mai kutu ba ba ça c'est zo ba hote me ba kufa bo kaka nga on se protéger la pena natali ke o moyi mbongo baseron lokito na gumu na wazo gidio na obing so na tanga gierbu ejo alinga lukila makala avion na biso mo kutezo sala esala manœuvre ta boga ya biso mo batu boy ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Il faut passer la tour, soda na biso. Mama pinga na biso ba vaillant soldat na biso bazwaka mbongo qu'il faut total na ba réseaux sociaux ne ba mbila na biso ba lelaka vraiment ba comment ça na ba TikTok ça na ba TikTok et non tala to avancer tout ça na ba munition te soda zo la munition mais député fandi na parlement azol zo mbongo ebele ba longola bango ta ba salaire on ba pesa ba mbila na biso ba délaisser ba renforcer bango parce que ceux qui bango baza bien au défendre mboka biso pe toujours calme. Voilà. Est-ce que na lit au bouquet tu as ça le rapport na marabo itani mboko na biso. Oza na message to validarango to za c'est 100% on a combien de pourcents et lit ya bouquet tu premier pour marabo itani combat. Lit ya ve na biso bouquet tu premier eza bien. Mais ils ont comme ma bending ndenge nini. Monitant ba finga o dikosi o nanyo sko azo comme loi engin ya comédie. Moni mutu comme le quoi elo mutu mazo longola batu ba stress. Vous comprenez tolo ba makambo eza sérieux. Dikosi ya mutu yango te mutu ebongisa mboka.
ozo comprendre makolo etengama te yango te moto ebongisa mboka tosolola makambo oyo ko eza bien lit na ye ezalaka bien lobaka mpe makambo ya bien mais ezokoma comédie ntango ezokoma mambo ebele voilà na otoyamba frère na yo lobeso abi bakanga bino na tuna yo imda isenga tuna ba déplique tuna be héritier Vincent na libéré nga azosenga ye azosenga ba libéré place Vincent na kanga moni esali bato mato ipasi nga jume ba appela bato ebele ba senga numéro lobeso na pesi bango est-ce que Vincent na kanga bino ka bino mo boyela biso ke Vincent na fulaka bino moko biso ka bino mo afula talati Weranson biso toyebi ke Weranson akanga batuti akanga ba musicien parce que yo le ozo vivre c'est grâce à les rois de la forêt aux un orchestre dans boye poto héritier ça ba aller retour à poto Fabrigas Mema ba Robino Mundi vocalement quand soit 3 vocal soit 2 akoma Robino Weranson na ba koko Weranson le lo moto batutu ba ke motema pembe mais sortie médiatique il y a l'Obeson Pota ngama yambaki abisinga tuna déplique tuna héritier Weranson na libéré nga nazana famille nanga azolela mona mobali bina leli aleli si ba mame belé en fait bato ndima ite ke l'Obeson ko lo makamba bongo na moto to yebi ke fula ka bato fula talate comment ne Weranson bon wana ya mambo famille c'est mieux to solo lango na l'Obeson hors caméra quoi ya mambo famille en tout cas non juger bonté na ya na TV pour na solo la ba mambo bongo wana za frère nanga les rois de la forêt aza pe père et là makambo batiki la biso to solo na famille c'est plus mieux que to ya lo bango na télé voilà c'est plus mieux. Est-ce que tu as généré pas comment te faire la fin? J'étais heureux de découvrir réponse et Vincent Lukanov tu as réponse et ça libère souka na plaisir que réponse mais pour bando za na poto bozo ozo réfléchir ba featuring était ba featuring en fait na ba rumbiste était ezaki ba featuring ezaki na ba ba comprendre tina na yele ya poto ba baza na ba calme tina na yele ya poto ba comprendre la bango ezaki tina za nini tina za ko matisa musala ko matisa musala tout on a so ba luka ba ozwango ba stratégie nyonso to ko dévoiler ti mais ba ozwa ba surprise les ebele oyebi Mignon Abraham si Bosola ne ouais autre la sortie médiatique à Mignon Abraham bon pour le moment de non natalité mais na WhatsApp to kozala ouais on sait pas nani pas Mignon Abraham parfois pas Mignon Abraham c'est non on a né Bosola né musicalement artistiquement on a wingi le quoi nani masala na yemba bien on connaît ça la sortie médiatique de non natalité autre internet c'était yo buta la tout Mikolo natalité parce qu'il n'avait concentré dans mambo boulot Mikolo vraiment natalité mais ndo lobby non joie natala Mikolo natalité album réponse et merci single réponse et obima na ba plateforme na yo toujours déplique pomba bato ba ozelango na déplique pomba oui et puis depuis da côté TikTok si na TikTok mais na lingango penate parce que na baraté sur TikTok ya synonyme ka ya sima kuna so mutaza liboso fa balugaka na sima ebité ba ser na biso lelo so ekoma nini kuna banana kota ata mutaza liboso fa balugaka na sima siko na mona nanga elo a danger ozona kati te po banana banda kokota na ba te synonyme à TikTok eza sima to nini. Oui, il faut remarquer comment c'est. Tu as la peine bien au moment où tu as zobina liboso. Faut me le sima. Surtout qu'il faut elle. Il y a un bon TikTok. Non, il y a un bon TikTok. Qu'il faut elle. Après il y a un bandara liboso. Ah mais peut-être monde a bina qu'il faut elle sur une chambre mon na mona mabe. Non, kuna malinga na okota ngo trotter. Ah. Te na okota na trotter. Message nous allons pour les fanatiques nous prendre les 24 heures. Aux autres nous avons pas questionner les pattes et parfois tu regardes au shooter. Belé. Moi qui est vraiment ébélé.
kutu na bengaki bandeko na nge belé faut bakende. Faut bakende parce que na yebi que concert le ka très bien. En tout cas na batu tout balinga de pligue, bana Kasavubu, bana Masina, bana Mombele, bana Sangamamba, bana cité Maman Mobutu, bana cité Verte. Na bakintsuka kuna na kati. Bana ya bakimpolo. Pour biso to na mwa chambo. Bana ba quartier 3, bana ya Mikondo. En tout cas, jour wana le 24, tobi mata 4h du matin parce que to est la place. Tobi ma 4h du matin, to est la place, biso tout, to vient de soutenir les padres voix d'or africaine. Parce que le concert est très bien. On est na part na ba tout balinga pomba niance to kende kuna. So il mère na biso za na gisasa na tinde kuna ta na place moi VIP. Mais dans Angola, mais ma famille nanga bokende. Pas dit en tout cas, va soutenir les padres. Moi, pas de danse, c'est ça. Non, papa, je suis un ingénieur. Oh, moi, cadence à danse, n'importe son ingénieur beaucoup. On est au Kabouanango. Merci, n'a choisi ma tata Ange Céleste, patron. Merci, n'a Kelvis Nkoy, patron. Merci, n'a Socrate Moubengaï, jonqueur de la République. Socrate Moubengaï, jonqueur de la République. Merci. Merci la chancelle Mbemba de Midi, Nzambe à Ballon, meilleur joueur africain. Merci na Junior Bongo, Union Européenne, et Evan Tumba, patron Nakati en Vex, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle, partenaire officiel, Socrate Moubengaï, il faut bimer. Socrate Moubengaï, jonqueur de la République. Merci. Donc, des fois, tu peux ces mots de Socrate Moubengaï, merci. Merci na Michel Ochudi Nakati à Londres, merci na yo, merci na Guy Baïna, colonisateur de la SAP, Montéméama, Sylvie Baïna, Roi Bilamba, Kelly Tsumbu, Orsi de la République, merci pour la réalisation. Tout comme on n'a pas de danse, moi, je vais te dire, aux ingénieurs. Papi Kader, Alou Bosta, Christian Kadima, Christian. Il y a Liège, Patrick Ebacha, Paolo Mongaya, Balé qui Sibo c'est Sadilo. On a appelé Bambote Belé, en tout cas, Tolingi Congo Mingi. Honneur et Zonara la République démocratique du Congo. Julie Kabou Kids complet, donc Kelvis Nkoy, merci beaucoup Kelvis Nkoy. Extrait, ça absolument bien. Ça absolument bien. Koumassé, merci na aussi de la République. Tu as 3h, bientôt la 4h, donc pour l'abonnement, on te resservi. Merci na Bandikotou. Michel Ochudi na Gati à Londres, Marconi na Rome. Donc deux fois. La biso d'Amazi ya kafu ya danger. Tout le monde le colo, tu es bané to bina déjà. Ayem da simbi musique à Congo mikolo. Oui. La code de l'Obaningala. Oui. Ayem da simbi musique à Congo mikolo dans deux fois. Socrate Moubengaï, jonqueur de la République, tonto Babadji tenant du titre. Tonto Babadji. Ibisa Socrate Moubengaï, jonqueur de la République, Maramanga Kosimba, aussi de la République, toujours le colo, toujours pas. Et on s'en bien. Julie Kaboukits complet, Kelvis Nkoy, merci. Poison Kassereka. Chobele, Riké Sekera, on a donc deux fois. Alou Bosta, donc Papi Kader, toujours. Deux fois. Et puis Liège, deux fois. Oui, pour nous soutenir, en tout cas, il faut que sincère. Bolingo ezaka alarté moni présence pe ça la bien alors tant au monde na babwaki c'est que moi 3-4 mabanga et troublé parce que ça est toujours présent voilà et ça la bien c'est très important yango ne bolingo yango ne leki nyonso voilà quoi Pindi Koumassé Air France Linda Pindi Air France partout venanga partout et cool na kati ya mess merci. Merci Bandigotou, Baza connecté et branché. Kelvis Nkoy, Grand Lion, Julie Kabokits complet. Tout le soin, vous avez généré, tous les orchestrés, tous n'ont pas de danse. Donc, comme c'est tous n'ont pas de danse hors de la République. MS, Linda Pindi. Pour monitorer, plan comme on va dire. Non,
Ah, bilo wana ezwa ngati. Muta sota 12. Oh. Ngayo. Ya solo. Oui. Sauter penabo. Na sota 12. Chez venu avec makambo et puis muta sali ba makambo tout. La programmation ba makambo tout. Muta na coordination chez Vigno Santé. Tu peux s'emboter chez Vigno Santé. Christian Kadima, Patrick Ebache donc merci pour la présence tabino donc yo sota 12. Yo 12 ezote. Oui bi yelo beso ebisinga 20 na bosa kombo ya atuna nani généreuse. Yo komuni ya nani? Na kata ndule généreuse de ces 2 ans à maison mais. C'est bon. Oui. Yo sota 12 de. Oui. Oui, poto, c'est bien poto penango. Na lobaki bayebi mabanga penezo yokana. Pourquoi balinga ba traumatiser nga. Et puis musique pe. Zonga. Eza ba jeune bango. Eza ba jeune bango zonga po na sala musala ti. Tala monde bozabwe. C'est bien poto. Bozaba yu matoza awa. Tina gosilisa musala na nga nde na zongi kisasa. Faut ndule. Voilà. Bayebi balinga nde omone bana ofinga nga polo elemba na kisasa. Balinga ba continue ko finga nga polo elemba bogugi o. So jour na zonga kisasa. Na loba arate kuna na kisasa. Balinga ba songo ezala te. Po na kufa. T'es même générique on dirait les gars. Azobiso vacuum eza. T'es poto non qui mixage. Ah ouais. Non kuto sali master te. Master non te. Yenyo sera né. Bon se comprendre. Oui. Ah tranquille. Ouais. Oui, c'est un interprète pour mission musune na yaka, c'est un bena fo mutu mo zala wana. C'est débrouiller na biso. Ah. Na loba. Vous parlez au Soulingala? Moi mwana lobaka nini? Vocabulaire de la session d'enregistrement. Mwana lobaka nini? Ah ouais. Mwana lobaka nini? Ah, na bossa elo mwana nga lobaka. Strong the King movie. Strong the King movie. Ouais. Strong the King. Tes manifestations génériques à Lubo Star tika mosi nanga. Tika nzala nanga bongisa nde yo. Oh, parce que idéologie pe ba ya mikili peza ka bon. Ah ouais. Kotonga pa ya basi ya ngana. Ah. Ah, ça ba conseil, ah ça te que ba réponse go. Ah, ça te que maman matelanga baluka sala bote. Réponse. Et ça pena que tika banzela batu bongisa nde ya yo. Mais oui, si vous pouvez pour batu bazana pour so abima. Donc aussi si les gens clôturés au jour à souka ba event tout boba la biso. Non, va benga na 00 243 89 18 71 932. Taka na changer numéro ti. Yo numéro mo go. Yanga ya kisasa. Ah. 00 243 89 18 71 932. Pour avoir caillou ba ni. Voilà, balanda biso na WhatsApp pour appel normal et légati. Voilà. Naza congolais. So bo jouer tout le Lubo Star. Voilà. Direct. Auto bo takeka mige. Voilà. Maramuto elega kitoko. Mais ngande ngana ko senga libanga en pleine émission ngaka na générique. Oyo. Nga mo na logo européen. Non, emoni banganga te mais on dirait te biso nga loba de l'émission na haute. Nga tika mambo banganga. Ah otika.
natika eza vie mabe tant na bato musu bako aza yuma lelo siko ba vérité comme bimba ko luka subo tunanga te bo tunanga te ah ouais bo kende kolanda moni eza ba mission mususu ya taux du jour au timit Joanna taux du jour makamne c'est sili DJ Abdullah Lobaye mais ce ndo tiki makaba moso nganga kufi akina makamu na ye so ndo tiki makaba nganga boye so ba jusqu'au merci single no akina pa nganga mo ba vandeli yango te ba vandela onde ni ba kuka te ba yebi pe nga bien mais tiki makaba nganga ouais ba so fire faut ta pasteur Denis Lesi ti yete poani Pombo to silisi remixer bateau dans la studio bora bango tout remixer bango Jefino Sente Chevino Sente pese bambo te belé a idenga trop na poto tu to réaliser ba makambo c'est grâce à Chevino donc on peut se na ba remercier belé et puis staff na biso ya bela baza toujours nanga bango bato ba simbinga vraiment donc Christian Kadima toujours c'est que Razali bato baza tellement ebele ndeka omoni biso toza na staff eza ya bien te mais obike elo stressé ngati siko générique ouais te beti na niveau moko eza na awa ouais et puis les alubo le 40e les premiers juillet toza na mien biso banda toya toujours bête toza na mien et puis toi na ndule mshu na Allemagne voilà quoi donc makambo eza bien puis toi na ndule mshu na Liège tu as 3 ndoulé où tu as bêta mais faut non ba plan et bima pour me mabiso pe suna ba ndoulé wana après kana mingité na okanga bisaka kin kana mingité na zonga pourquoi ba tourner na yebisa bango za visa 3 ans en tout cas ese bango za visa 3 ans ozana ba mongol bazana bango bongo mais ba mona nga kala mingité na kisi visa ou pas visa na ozana kin yo risque trop merci beaucoup merci pour la confiance merci à tout Talibiso restez connectés restez branchés Oxy Koumassé MS on est ensemble pas solo la vérité